Boduga, soi-disant mutakalisé. Pourquoi koya kotie la biso matière moya no kuta boye neneya ngana sali yoni neneya to li oyina couple badiata posa kana posa ba mekisa yo soit disant mutakala na Boduga na bo publier makasi bongo ndesiko ba biya injere ne tekami to na boulangerie ba pesi no ma pour faire le quoi to longi alongi na ye to publier na Boduga mutakala allez ba pesa no ba biso ba mapa na boulangerie to ba supermarché fini la communauté moya ba gaulois na communauté ya batu moko boye donc on appelle que eloko oyo ezala ngo mutu oyo te mais batu bazo insister kaka congolais bazo insister humanisme sili likolo kaka ya matière mais en tout cas matière ya lelo mokona lelo boyeli biso matière ya bien te na sepeli na bino ata mokete au moment biso tozo kelena nous koluka na solution à Enoch bino ozo la so matière mo boy pour distraire biso Nana Boduga na mitunaka parce que batu musu bazolobo bino ba wari botika ko c'est la Jaël Makam te mutu ayiba mingi ata yibi dongo ayiba misili ata yibi dongo balobaka yeka dem ta yiba po balobaka moyibi na biso privé to zala na ye bino boyebi te ke Jaël auti ko finga lisusu edi badiata na mwasi na ye pona Manuela Kitoko Jaël akoma mwana poto Manuela Kitoko mwana poto guerre na bino bozo swana okolobaka edi badiata na Boduga batindi yo ndenge nini bota la pena photo parce que disco vidéo na limité bota la photo ya mwana mwasi wana ya camerounaise je vous confirme que azali actrice ya film ya X camerounaise ressemblance ezalaka ya batu bino bozo voyager na babilongi ya batu lelo bato ebele baa na poto avoyager na elongi nete na kombo nete mais lelo video ebima elongi ya mutu wana bakokani na ye ekomi yo bakokani kaka eza ye mais bonjour, bonsoir, ça dépend de l'ère au Bozolanda Bisso partout dans le monde entier. C'est toujours moi, votre humble serviteur Jerry Kobetox, Papa Koulou, ta famille Bota, Koko Warrior, préféré display, Moukou Amoro de la presse. Merci beaucoup, Nabino tout. Bozolanda Bisso partout. Nenge, pour messala toujours Kolanda Bisso, tant que yaka awa, c'est que Makambo Izali, Yamoto yaka Kolobi Labino, Naba Sije, Yandenge Nandenge. Merci beaucoup Nabino tout Bozolanda Bisso na Vision Plus Télévision. Merci beaucoup Nabino tout ne bozo partager bana membre pour continuer toujours à partager ma vidéo. Merci beaucoup Nabela Dinganga Masadanga ya 1903w.com. Merci beaucoup Nayo Nananu Koji Muluba de Lix Otali Mwaso Kumisi Nzambi Wako etumashi wa mume enu Kwetuka tu Jimini. Bongo Mbasango ya mama pasteur Titi la source Natikalaka na yo Maître Serge Lukemba Pona nga bozalaka mibale na Oni Britannique Maître Serge Lukemba na Maître Junior Mukunato bato bazo valoriser l'homatique bazaka ba maître ya makasi te mais baza ba maître même na misala oyo bazali kosala voilà na embangu parce que la Vision Plus boyebi soto yese ke makambo ezali bato baza na TikTok bato baza na ba page bato boza partout lelo likama matière humanisme sili likolo kaka ya matière mais en tout cas matière ya lelo mokona lelo boyeli biso matière ya bien te na sepeli na bino ata moke te au moment biso tozo kelena nous koluka na solution à Enoch bino ozo la so matière mo boy pour distraire biso parce que mutu nyonso tozala ba Enoch avina ye Nana za Enoch avina nga Clarisse Plasma pas na Enoch avina ye Darling Love pas na Enoch avina ye donc tozana ba Enoch avina biso foto luka ba solution na bango tovandi ka boy porte fongwami
Oh, bah, publier Nana Boduga Mutakalisation. Yango na tuni excusez matière ya modèle nino boye la biso nenge to yebi pela ne to kenelelaka photo nga vidéo mpa et continue ba WhatsApp et comme ko circuler na vandi na zoze la vidéo zo yati et na ba tongo na ba 5 heures wala déjà tant na mukaki na moni ba page nyo sotezo cha ya bato ba yinaka baninga okoki kozala no yini mutu mais soki mpe oyozoya na matière ne yaka na matière ne ya bio ndenge matière ya sere na biso Bénédicte eye kuna na réseau sociaux tolingi so libala o bana obombana eza te bimisa libala soko bombi libala no yaya bakobimiselo yango lelo tozala baproblème ya olingo bala kende kosenga ex pardon pour bakomatiso miniature lelo kobana na réseaux sociaux bazuzi ya nzelo bakataka likambo esilaka te tozala bango Nana Boduga soi-disant mutakalisé. Pourquoi koya kotie la biso matière moya lokuta boye neneya ngana sali yoni neneya to li oyina couple badiata posa kana posa ba mekisa yo. Est-ce que nene okoya la biso matière lokuta boye olingo disere biso likamanok nanto sili sango te nene ozoya la biso likamuya mutakalisation lokuta pona nini neneya lukelo nyanzambe zongisa Yesu na mutema na yo eloko liboso na koloba na neneya kotala yo bozaka na rage ya couple badiata on dirait ozaka na poso zala wana o gérer directeur edi badiata ozala na posa wana tala tina ba commentaire ba komela ko neneya yo zaka na posa edi badiata mekisa yo neneya yo kotika likambo wana bongo te il faut bosila na ba Karine kuna nene okotika biso boyete olingo boma matière Enoch baso lukele solution ke nepoto nene asiko yo wa kokosa biso ake Nana Boduga ba publier mutakala te nene po ani ko luka ko boma matière boye matière a bio eza kuna Enoch yo lingo bomango et puis so tali batu oyo ba faire sikile loko makasi nene azana kati na ba goloa bagolo lokwa baza communauté mo ya ba censé o nani azoya kolobela nga zeno nous obi bino to respecter ba fan mais bino bo sakanda biso a trésor congolais zo na internet po benga ba warrior baza mayele te bazo ba na ba warrior trésor congolais est-ce que tel longa ba warrior bien ba warrior penda ba koti si ba mo classe bazu ba golo ba koti ba mo classe banani ba roza mayele banani ba roza bazoba warrior bazoba za la tête trésor congolais yone golo ya liboso ya kizengi ba bengana ba fali pona ti oka pata soni to kyoko lobango ke leader mobimba apimela ngati ti o so bisukala 500 milika 500 lipa opakolisa ta manteka okosi ovandi boso porte okosi ka batuke eza provision na ndako na mais o yo longola pa fali yo ndo za kizengi chingi tatakana ta bino ko ya ko finga ba fani bo bolinga bo faire propulser bo faire bo silikisa biso po toya pe ko finga donc ba nene na ba trésor congolais ba sa ndenge moko be censé moko boye communauté na biso pesa ba mo pe place bazo ba pe ke bazala ba mo ya dire Nana Boduga na mitunaka parce que ba tumusu bazolo bo bino ba warrior bo tika ko c'est la Jaël Makam te mutu ayiba mingi ata yibi dongo ayiba misili ata yibi dongo balobaka yeka ne mutayiba po balobaka moyibi na biso privé tozala na ye bino boyebi te ke Jaël auti ko finga lisusu edi badieta na mwasi na ye po na Manuela Kitoko Jaël akoma mwana poto Manuela Kitoko mwana poto guerre na bino bozo swana okolobaka edi badieta na Nana Boduga batindi yo ndenge nini pourquoi okufa ba liwa moko boye est-ce que bino pena liwa ya Angelica Madelena est-ce que te ya bino te ke na internet to wana bandoki tozala batu baboma batu mutu muso sukisi mutema ndebo sukisi mama Enoch mutema kuna akokite siko to vandika bo porte fonga bilo kwa mboko bozaka na idée balongo na drapeau bacha string to bacha caleçon mboka mobimba peuple
peuple nini oyo elobaka ya bokechu wa yambo peuple alingi kotala mutakala ata ntina biro na mosala faut atala mutakala peuple nini oyo ata na wenze ata na classe il faut atala kaka mutakala bino moyebi teke mutakala ezoloka mboka M23 mpe kozala mpe grâce à mutakala na internet dollar ezokita te likolo mutakala na internet banzela ezobuka nonge bazobuka ngo na butu mutakala na internet pays nini oyo soki ozwi RDC Côte d'Ivoire na biso eza toza la communauté moko nayebisi yo sensible na mitakala nayebi te ntango bozwaka yango botiaka yango bozotala yango bozobeta yango magoda en esprit to bosalaka yango nini et puis likolo nango oza na mwasi no mais envoie-moi ça obike niveau bato babandi kosenga mutakala na boduga oyo soi-disant bapiblie banda ntongo ti sikoyo oyebi niveau bato basengi mosusu kuta oba tindelanga yango oza tap 5 na tindola ata 5 euro omela jus nyonso wanaka po atala mutakala sikoyo bino mpe na communauté na biso bokomprenaka te didiston bapibliaka ye awa soi-disant bamutakalise mwana kofe lobi de nga na bi nzambe biso kosala nga boye te nazalaka kota famille ya mama kota mama lia so nakanisi quartier 1 nga aza mwana bandali makele toza pembeni to ya bavoisin en quelque sorte nga mpe na anokwa didiston nazofaire partie na famille ya mama lia likambo ezala boye te toya kotala video wana na bafoto wana nzoka nde eza mwana mwasi moko ya canadien asalaka bafilme ya porno bazala mwa baressemblance na didiston nde bakosela didiston makambo wana comment communauté na biso bokomprendre te ke lelo bato bakomi kosala bato bachantage moko boye oyo kaka mpo bazwa bavie oyo kaka mpo bazwa bamatière botala mpena photo parce que ti sikoyo video na ebimi te botala photo ya mwana mwasi wana ya camerounaise je vous confirme ke azali actrice ya filme ya X camerounaise ressemblance ezalaka ya batu bino bozo voyager na babilongi ya batu lelo bato ebele baa na poto avoyager na elongi nete na kombo nete mais lelo video ebima elongi ya moto wana bakokani na ye ekomi yo bakokani kaka eza ye mais yo voyager na ressemblance nde ozondima ngo to bato bakokanaka mais ya awa koto oyo bato bakokani te eza ye eza pasi boza bena chibau bido boza pena bandoki nene ya lokwa ye pena il faut lesa mwana na ye pena yango mwana babozo bota bana baza mayele te na ba classe bana bazoza mayele te na classe bozo lesa bango mbongo ya mabe kalisi ko kena ndako nganga mbongo ya mabe kolelisa mitema ya batu nene ya sa beti life ide na tongo po lesa mwana na ye alesa inoka vi na ye likola kolesa enoka vi na ye nene asala n'importe quoi nene ya lelo akenda kovaa na exil likola kolesa enoka vi na ye eza pasi toza bato soki ezalaki mpena na boduka nga mpe na kolobaki sere na biso mpe azalaki prudente te sere na biso mpe mpo na nini boye mpo nyonso twana na soubassement fali pupa komba sali vya fali nde kozala sali koma mobali na ye directeur ekozala sali mais likolo nango bakotya nde fali mais communauté nini oyo tozosambela mpe mingi surtout na poto bamate ekomi ya line bato oka boye nake église obenga bela linganga boye nake église mais pourquoi kaka na poto nde makambo oyo ezozwa ampleur mutakala ampleur nango eutaka na poto ozoka nde bato ya poto bazoinforme déjà oyebi te bapiblie kingani ya satalaki tomona bana mibale ya famille moko bana tata moko mama moko na kati ya douche bazobeta magoda bana poto nana bimisela biso video bino bata poto lelo boyaka te na batitre boyaka te na bacommentaire koya kopesa biso baconseil moko mpo lelo soki otali bato babebisi youtube bien j'assume mes propos eza bato ya poto bolingaki batitre ya mabe bolingaki eyindi bapibie interne mutakalisation sor nango lelo bomema nkolo na bana bazobokoma na poto lelo na bana bakokolanaki 100
Bon, on aime ça autant que ça va moins zati. Mais quand même, on va encore avec 100 le ban d'éducation bien. Ban à poto lelo. Pourquoi ne t'as pas va kaboli ma bala tata la maman lilo. Oh ya yena mwana nae. Oh ya yena mwana nae. Mais ban baso azo yokela azo respecter papa wana te. Pour na nini éducation et baby mutakara na internet. Siko le ban ngata ya bokechu bo zongo bo sala ngo jambo to bo sala ngo boudin. Ya nana boduko soit disant boche bo sala ngo saucisse. Tout ça, le problème, c'est ce qui est gomme qui. Si tu as dit que tu as payé à battre ça, tu as dit que tu as dit ça. Oh, le peuple nini, oh, peuple nini. Et ça passe. Mais, bagolo pe lokwa bango na likamute bato affaire na tongo na ba page na bango no sote combien ezaka kaye ezaye. Mais il n'y a rien comme kuna yesu na kende wapi ye na kende wapi ba biezo te kamate likola ba biezo te kamate bino bokoyande ko sisa kanda na photo à lukuta ya mutakalisation soit design na boduka ba golua ba fanatiko ba lela distraction trésor congolo ezala mbala suka ba wara ba camarade na oti OK trésor congolo vie ça compliqué. Au moins, le quoi yo, au comme il téléma liboso caméra ba kiba wa baza mayele te. Trésor comme on tuna yo ba kata papier visa. Tuna Charlie Poise moi ça filmer azobi na mede. Côté kuna ba koka supporter te. Mais ça qui na ngelo mo normal Charlie Poise cause à roboter. Famille na penze mwa fali. Trésor Congolo. Yo le quoi on veut remplacer ba musée Kindimu. Parce que yo penani mozana ezande olingo remplacer ba musée Kindimu. Le quoi en via succès buzoba soit disant politologue na plateau de émission politique on a tout le monde ata analyse malongo ça pour na commenter. Tout le monde ilo monter malongo ça pour na politique. Mais le quoi ba bengana kuna oksa na ba tu soni kuna okelo ba français ma be kuna na émission ya ndeko Zulu na émission alors on a ça qui sitoche na ya ki gola oya ko finga ba warrior ta yo finga ba warrior ba zoba ngabe na ko songi ça ba golwa pe ba za pe mayele te ba warrior ba za mayele ko le ka gola na ko démontrer yo ba fanatiko ba za incapable ya ko streamer artiste la bango ba fanatiko ba za incapable ya ko soutenir artiste la bango ta la minute combien de golo ba on ko mitakana na internet. Bah on se distrait. Il y a déjà rien. Bah bien comme na balaba les autres comme le roi m'a pas battre na plateau. Bino même battre kono ba bino. Si ko so ki bozi mutaka soit disant mutaka na boduka na bo publier makasi bongo. Nde siko ba bien il y a déjà rien te kami. Ton na boulanger ba pesi bino ma pour faire le roi to longi alongi na ye to publier na boduka mutaka allez ba pesa bino ba biso ba mapa na boulangerie to ba supermarché faire. La communauté moya ba gaulois na communauté ya batu moko boye donc on appelle que eloko oyo ezala ngo mutu oyo te mais batu bazo insister kaka congolais zo insister ba auto publier voice moko soki vidéo ya mwana mwasi moko boye soit disant Chantal Bomola zo finga na kecho mais on dit que batu ba na voir na plateau bazo confirmer que eza pena Chantal Bomolo mais na voice na neto so na téléphone ezaka ndenge moko. Mais ma biso to bima atako tu Chantal Bomona ngaza warrior kate aza gauloise et loko eza ya ngote to lo bakeza ya ngote masumu ngona internet ko lo kotango ka pa ofele boene mais communauté na biso bino ndebo asimango bozo accepter biloko wana Congolais ça facile na ko manipuler ti siko to vandi tozo zela vidéo ya nana moduga ti siko to vandi tozo zela vidéo zo yate bino boza sur soki vidéo ane ezalaki na modèle la communauté na biso capture ke soki na ba page te nyonso to na ka po anini po fala zo pesa bino pasi nyonso to na po anini po bato bazaka na falika il faut boya boluka ka ba problème eza pasi merci beaucoup na bino tout bolandi biso na Vision Plus télévision en tout cas communauté na biso tokolemba koloba te ata yo lobi yo zolingo loba yo ndoko bongisa mokila bozo bimande be censé
et bama wana batoyo wana kozela bozo zela kaka vidéo bozo zela kaka vidéo et puis ils ont tali na communauté na biso na bato bazo publier mutakala eza na nga presque toza na biso ka eza na ngo elo bazo changer na moto era bazo publier out obi combien de marché bo pesi era bobi na minute o era combien de basi bazo pesa mongo viens chez moi ya kola la 2 nuits 3 nuits butu moko pesa ngata butu moko era communauté na biso yo kasi ba ivoirien ba obenga ka communauté na biso communauté pe mususu balobaki akoki kosala boye po alingi bakondane me na kati ya kokondane na omona mpe mutu moko akondanaki ye asengi ye interdemande butu moko sikoyo tozoya kosala basambla po ani bino bokanisi soki nana boduka bopublie mutakalisation nde akobatre record ya Marlène Kasang oyo bapublie le sera bluetooth yo kanisi nana boduka soki bopublie mutakala akobatre record ya bachronifoati nyonso to bapublie bango na internet to ya ye nde koclotire nzambe pena abi te na tumbi Sodome na Gomore ya nana boduka eleki nakoki te eza pasi. Merci beaucoup na bino tout le monde biso na Vision Plus Télévision RDC Vision Plus Télévision RDC. Merci beaucoup na maître Serge Lukemba Oni Britannique Koyate. Merci beaucoup na ba warrior nyonso ba fanatique ya mayele ba fanatique o bazalo kona oyo trésor komolo est censé mito ya trésor komolo zo ya kolobate ba gaulois o lelo bango nde baza pesu à la base ya photo wana ya mwana mwasa camerounaise wana bazo mona on dirait ya on est kotekela bango babillé. Merci beaucoup na maître Junior Mukuna Toro, maître Manix, maître Patron. Merci beaucoup na mère ya ba warrior la tiktokeuse la warrior mère ba warrior peso ba mbotebele. Merci beaucoup na bino tout bolanda biso. Tokutana na prochaine occasion. Bye bye.